ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, yo bundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, na modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma Kobanga, oh. Soki ofandaka na Angleterre, ozali sikoyo na moyen ya kozwa traitement na pharmacie na biso. Oza na besoin ya komona monganga na yo te to ozala na ordonnance. Tozali kotraite ba maladi oyo: sinusite, angine ya makasi, koswa ya ba insecte, infection ya poso, zona, infection ya masuba epai ya basi. Après consultation ya pharmacien na biso, toko komela yo kisi ata antibiotique soki esengeli. Kozela te santé na yo ebeba makasi. Benga de Globe Pharmacie sikoyo pona consultation na 0208 127 44 24 to na WhatsApp 074 829 29 266. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Soba Misana Kolanda, Irène Masiendo qui TV, oh maman Bune la cabino, Kakaba, histoire vraie pour Essa Labino, Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali, Nena Lobaka, Nzambalola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance. Nenge Bozelaka, Masolo, Irène Masiendo qui Essa la vraiment bien Makasi. Yango to ebisa kabande konyon sans bazolanda biso partout, ba oh na nous ba sabona na site ote, bo sabonner au site ya maman bino ba o déjà bo sabona bo partage parce que biso to betaka masolo ya solo to salela ka proverbe 19 20 po sunga yo nanga na suite ya vie yango tozo senga na bande konyo sont partout bozali ozana lisolo ezo déranger yo citation moko ekomela kiyo olingo partager yango po mokili eyoka epesa biso pe leçon ko hésiter te benga mama Irène Masiendo ki identité ya Bundes ebete Pro Max ndenge kaka na ebisaka bino soko pesi biso lisolo biso to betaka te pona ko sambisa to pe ko bebisa réputation ya batu to betaka nde poto mimona ke toza batu likambo ekomela kindeko oyo lobi pe ekoki ko komela nga yango la to sela ka proverbe 19 20 po sunga yo nanga na suite ya vie ba mourir na ba mourir to pesi merci na sponsor na biso officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa na kati ya Londres balobi mama moko bien makasi la patronne Betty amebla vendenda kuna na Versace nzambalola akanisila e boni basango ya meta la brésilienne na kati ya Birmingham mwasi ya pembe motema vie nanga Jean Sibolanga Jean Sibolanga atika yo jina défaut et la telinde zo boma bango vie nanga Jean Sibolanga na Londres bango tubana yonde dadi po la telinde suka ba mourir merci na Willy Moucheni le vrai code de code mboka papa social kaka na kati ya Londres na pesi ba bizu na mama Nela eonga ya papa Anisie Mbula mama Nela na biso to lingaka yo mingi nzamba lola abomba yo abatela Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton Naomi Mwenge de Long Jean ma copine na kati ya Luton Wumela merci na mama Tazi Vite ya papa Trésor Chou na kati ya Bundes balobi porte parole na biso ya maele zalaka yo Anastasie Vita ngana sepelaka mingi kobenga Vita Imana ndenge ya Simondo ya papa Kokodien Nzombo amesana kobenga esalaka biso bien ba mourir ngana ya kaboye na tongo tope na pokwa koyela bino basango ya kafu pona la musa mama Bibishe Mwanzambi et ou en direct des 001 Bibishe Mwanzambi Lamuka BBC landa lisolo tozobeta masolo ya solo bandeko nanga lisolo nazobeta eza lisolo moko ya ndeko na biso ya mwasi azana kati ya Londres abi mama Irène nazo comprendre te koyinana na poto kotongana totito komi kotia na ba poison na bamboko ekomi ko bangisa bato mama Irène toza découple na Londres awa tosola bien découple na tokendaka ba feti to liaka to melaka
tokendaka ba province tosombaka bilamba na biso ya kitoko tolataka. Mama Irene ekomaki na temps moko boye ntango bapesaka biso bambongo awa na Londres, nga na mobali na nga ekutaka biso na mbongo mo mosusu na ndako tobandaka kobomba. Toyaki kotia mayele nga na papa tosomba esika na biso na Congo Kinshasa. Mama Irene papa kendaka asombaka esika. Tanga sombi esika ayaki ya koleka mwa inane tokendaka su na papa tomoni esika ngo pendenge zalaki lokola tozalaki peka kana mbo musu esika laki tobandaki misala ya kotonga. Mama Irene Nzamba sali biso grâce en tout cas to bosser na papa tozalaki vraiment idée moko mwasi na mobali azokende Kinshasa azoyebisanga mama ba o bazokende pona kobima na basi baza bazoba mwasi azakaka ndenge moko totia maele toza na bana misa tupona venir ya bana papa ndeko kende Kinshasa abandaki kotonga tango papa sokende Kinshasa komaki na tamoko camarade ya papa ndeko wana otozaka de couple awa pa komaki kokende Kinshasa. Mais mobali ya camarade nanga so aki Kinshasa ya kendaka memi bilambane akolata comme il faut na kati Kinshasa akolakisa vraiment que aza mwana Londres akobima na ba fille. Mais mobali nanga malgré tout azaki camarade mais azaki koyebisanga ki anga na kota ba vie wana te na bima déjà na basebe na vie nanga efutanga eloko te ndenge na tia maele na bala to vandaka na koyi kosala bêtise te nga nazoke na ngai kotonga ponga na kome kosala mwa bazuwa papa binga nazokende kotonga za na confiance nanga. Mama Irene mobala bandaki pe kotonga ba murena ba murezi bo partager bolanda kalisolo na bokebi yango nazoyebisa bandeko soki ke Congo Kinshasa ko sambriete ozana droit ko samiser tango zotonga otongi na moi na pokwa restaurant Super Aubergne ezawana et puis mama Sylvie Mwanzaka oke ko lia moi bio chaque samedi dimanche kutu bio kune ratarate biloko solo aubergine te kuna kano na kano mama bibi mama Sylvie Mwanzaka na Kinshasa azana restaurant ya propre Super Aubergne oke Kinshasa osel ba faire na yo na pour oke na ba cadre ya bongo ole adresse ezaka kamoko tozo ko tiango tout le temps na bémission na biso bon mon adresse ya restaurant Super Aubergne numéro de téléphone eza wana bokende kolia moi shopping pe oke wana na boutique na biso ezali wana Fils Fashion osombi mo ba single ba gaine bazana ba fantaisie ya kitoko bazana ba mayaka pona basi na ya loketo ya doré bazana biloko ya qualité balobi toujours nazotie ba logo na bango po bozo ba adresse na bango bokende vraiment na kimia. Mama Irene papa ndo kende ko sala musala kuna nga bazuwa bite mama nga ba vieux na sina sala ngona ko ko sala ngote. Mama Irene Nzamba sa ki biso ngolu esika na biso ya 3 niveaux esila ebima vraiment kitoko esila. Mama Irene to yote ko leka mobala camarade nanga enga kende Congo papa pazo kende Congo ndenge kaka baluka kisika ko komela azwaki mo difficulté ska komela ka balobi abenga ki na retard place ezate papa a proposé alobi yaka no kovanda epa na biso totonge sika na biso Cécile yaka to vanda na biso kuna. Mama Irene bakende ki lokwa mibali papa wana camarade ya mobali nanga tanga moni sika totonga ki papa pesa ki chambre Mama Irene esika makambo nyonso ebandi yango bandeko nanga ya basi nazoko sabino te ezali pasi okuta na congolais ya mutema malamu asepe na bozi ya muninga partager lenga kotoyo katelanga ngobwakela ndeko ateyama soki oza na bozi no yeba kobomba ezali pasi po congolais asepe na bozi ya muninga congolais po asepe la tane siko tongi ezali pasi soki kutela mbola tio bongi po congolais ebisa ko lati kitoko félicitations fo ezala kaka fifito mola japonaise maman na Erastine to Betty la patronne basi balonga complexe balonga kimutema mabe balonga keto balobi soko zo ndeko nanga okoza na vie moko boye soko lati kitoko po muta féliciter feza la Betty la patronne moi saleki mibali na mbango to fifito mola japonaise to Naomi Mwenge akwebiso ke bien habillé ma copine waouh voilà Naomi Mwenge wumela ba murena ba murezi batu mingi bakoma mitema mabi. Mama Irene tanga mona kikaka ndako wana kozonga ya mobali wana nini ayebisaki mwasne to yebite. Mama Irene mwasne na benga ngasute ki camarade kufa na bengi copine na façon nyonso nazana batu na ligne na kin na ko rappeler yo na ko sala be mère alingi ko sola na ngati na ebisi papa copine nga na bande ko bengi mikomi bala ko rappeler nga siko na moni pena téléphone azo yambanga to ndira bloquer nga problème nini benga na mobali ne parce que nazana problème na été papa bengi mobali ne bazala ki bango mibale ayebisi mère luka camarade ne kuna ndeni yaza bien moi ça zongi loba na ko rappeler. Mama Irene a rappelé.
mama Irene na vanda bongo esalanga bien te na lobi na tongi na fingi na lobi nini papa bokende kongo na mobali nini elekaki kuna papa lobi eloko te elekaki kuna ngape na remakaki mobali nazaki vraiment na sengo ndenge tokendelaka te on dirait baza na ba problème na bango eza vie na bango peut-être baza na ba problème mama Irene kolala kolamuka mobali wana akuta na papa na vie na biso ani kopesa papa mbote te aleki papa tokomi binemi de couple pour to salini na de couple wana binemi makasi mama Irene ekomi tokuta na nzela oya tali na gauche oya tali na droite eloko to weli e banité de couple to potani mama Irene déranger biso moral tant molai papa to sali couple nini na Kinshasa osala ki nini olobaki na mobala moninga na nini ngai pa na sali copine na ngani eloko to sali to yebite mama Irene ennemi ekomi kokola rando to loba na kalisusu te atuna biso eloko te yango na zoyebisa bamoure na bamoureze bato aboye même na baville tovandaka bazali okutana mutu musu na vie osala eloko te akangisa enemi ya lone na sunga yo soki bato bongo na boma ino bazali baza bata kolela kwanga na dendo na pipi la poussière na ndenga Kinshasa na poto baza bata kolambela dongo bien la na mwa sosa kokalinga mwa pipi la poussière luka kwanga lia bamoure na bamoureze bata kotia na motema te bata souci te parce que soko za na mutu moko na ville na bino apesa ko lisusu mbote te ndeko nanga sala examen de conscience est-ce que otonga ete osala e mabete soki omiyebi ke otonga ete ndeko nanga kata e kata ba ex copine kata bango bato aketo kokipaka ete kotunaka ete kende na ebongo parce que baza ebele olala olamuka oyina mutu dale vide maso nazobeta siko eza likambo leki na Londres mama Irene to umeli na kinemi eloko esali biso bien po to benga obeta lisolo pesa conseil na bamoure na bamoureze tokeba keto na poto ezali gratuit yango bozomona bazotiela batu ba poison batu bazokufa muta yinyo eloko ayineli oyo oyebite mama Irene toza na famille moko boye bango bayebaka famille wana nsima na biso me bazaka na province to benga na rapena pena famille yango te ba famille ezalaka boyeba ntam sapre il année 2 ans bolukani botinani ba santé parce que toza ba pire papa ote ko ke matanga moko kaka pa na biso na Londres famille wana eutaki matanga eutaki province eye tango ye etuni papa boni camarade non amoni na matanga te papa habité na habité nga pesa fait longtemps na osola na etabi bino bosola mabe yo na mwasi na obozwa bambongo boyebisa bango te bokoma kotonga na Kinshasa akenda Kinshasa kutelo kotongi ayoka aka tango bokenda kozotonga toro akenda lala kuna lobi donc a regretta bo aloko bazombo moko boyi bolinko bomba makambo en tout cas baya bino bo abata kovanda na ete do bozomba bosomba bilamba yango zai kosomba ka bilamba moins cher olela ba solde okende Kinshasa soka bengi bokende kolia bo staffe yo somba keloko te omelaka bière te olinko bomba nzoka nde potongelo ka bongo a regretta baya yo abi jamais okoza na relation ndeti yo lokwa muzombo moko boy ya mwana kini aza ouverte ye fois lata sa la vie yo za na maramba ko bomba yo na mwasi na yo ngai bisa mwasi ne boza cool te ba ko vivre na famille boyete mama Irene tango balobi na biso bongo toye ko comprendre que loko ba yina biso po tozande lokola bazombo to bombara mingi ndenga lobi wana ngate mna lobi bandeko nanga bazombo boko limbisa nga nazobeta lisolo ndenge balobi alobi ki baza lokola bazombo balinga ko bomba mingi a remarquer to bando ke somba bilamba ya linga ka bilamba monshe ko luka ba solde tango bazokende ba Congo soki babimba staffe so masanga ukanga na komela na ngai te alinga ka dépense te nzoka bazai ko bomba ndeko nanga tokende pai tozonge pai c'est que tolo ba félicitations na bazombo soki baza bato ba bomba po basala makamba malonga bazombo c'est que boza mayele nzambalola akanisela bino quelque part toki nango bongo ya mwana bandeko nanga na lobaka eloko moko ezaka ka question ya organisation botika ketu na mokili oboko sala bozo sala esika moko na mutu bazo futa bino $1000 yaya nga na 8000 na nga na ke na sombela mba ya $100 mwambongo mususu na ke kotonga yo o $8000 okisomba basket ya Balenciaga ezana na 990 € c'est que 1000 no nyonso esili yaya okolata basket na mbala moko mi
mibale misato na bafeti bakomi ke biso akangama basket oyo alinga ngo mingi okomi na boule o changer kuna nga soki na bokaki brique moi zelo c'est que ndaku ezomata tote ya matin eza mauvais. Jésus Christ revient bientôt. Batu mingi na poto bazoyi na batu pona buzoba na bango moko yo kendaka Congo ozwaka basi olataka oza prêtre ye wana pa lataka zaka propre mais na système asombela kabilamba lobitanga kosala makambo ndeko nanga okoyina ye pona nini zala motema malamu nzambe apambola biso to ba camarade nini tokovivre na bango nzambe apesa biso mayele ya boya ko ekotiela ope poison okufi zala mayele partager lisolo tokutani balasima soki mwana mota zongite la na lobi bisous bye bye. Oui, bah comment on doit Fils Fashion. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. Fils Fashion. Il y a quand même un bon dessin à dire, ma casquette à la place, la faute à l'homme, le passe la commission et bien ma classe. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos maintenant à scène, donc Fils Fashion. Et t'es qu'à l'eau à qualité. Là, qui sont on a vu aussi qu'il y a des robes. On a tout un petit monde à ça, qui signe, on a eu au matin, on a eu un autre des appels, ça n'adresse pas. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans la niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous avez les scams qui bien accepté le bouton marquage. Ma chérie, on a pour se aider. Vous avez la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bosse, nous avons déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosa kangote. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga ozana poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyoso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu zo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyoso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa tozape na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din oh mama Irene na simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu tozapo na bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de na molongo ya bato bazongolu na nzambe na kokyo wanga na te naza na kati ya mbalo yo toza na Autriche, Vienne. Votre frère Henri Papa Moulaja nazoya wana le 26 octobre 2024 na Vienne na Palais Werdem bino webi onko le ngai le 26 octobre bandeko nyonso Autriche biska bozali na ma province rendez-vous ezali ya louange adoration célébration
Communiquer rendez-vous au thé. Zoa ticket déjà avant. Ma place est très limitée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Autriche, 26 octobre, bientôt.